La loi fondamentale c'est le respect et l'obéissance. On m'a dit que l'obéissance c'était par rapport à la capacité à tant sauter. Pour bela bana bazali de la rue batang raté parce qu'il y a moyens zati. Mais soit quand on va nous qui vit qui manque de respect. Bon c'est un peu ça. Oui. Kaleso nyonso eza libanda mabele nyonso ezomonana ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso ya koloba eza te mingi ya koloba eza te. Ah oui, salut à tous nos chers abonnés de la Yabiso Podcast. Balobi chaîne eza chaîne ya référence. Chaîne yé la cabine toujours makambo ya bien. Ba surprise à besoin. Kaka na Yabiso Podcast. Podcast c'est le meilleur. Podcast la qualité. Et c'est moi bien votre humble servante Shada Diavita autre maudit. Moi Sinzambe et bongo wapi na pesi merci na ba boss nangai boss Ronnie Live et boss Yannick Malundama ainsi que King Yabino Yangwana na saluer bino na musika et tozo mesiko wapi tozo mi na commune Yanjul sur quartier 7 précisément na terrain au babengi terrain école Massamba et ce que to komona wapi école aussi Saint-Joseph tozo na école Itindul et voilà et thème na biso ya lelo topé sujet na biso oyo tozo lobela lelo droit d'enfant est-ce que ba droit wana existera pe na mboka na biso Congo lorsque tozo mona ba mboka na biso libanda to ba pays na biso eza libanda o mona parents sali eloko moko esepeli si mwana te ou soit parents a maltraité mwana ko kende ko funda ye na l'état ko mettre ye en justice mais na mboka na biso wa Congo est-ce que toza rappelé na ba droit et sengi fo to kokisa yango liboso bana na biso est-ce que bana na biso pe bazwaka vraiment ou ezali ba droit ya ba parents ndi toko découvrir yango na nzela ko tuna mituna toza penza vraiment na orphelinat et bino moko bozo mona vraiment orphelinat et voilà toko kota momuke pour na ko découvrir kaka ko tuna vie ya ba parents le lengeni ba droit ils ont réclamé pour que ba réaliser yango ba boti ba réaliser ba droit na bango liboso ya bana pe ba réaliser ba droit na bango liboso ya ba boti. On se retrouve juste après les images. Ah oui, nous sommes là, tu commis vraiment sur le terrain quand tu le qui auparavant, tu moni maman pewana pour nous na kaka na likambo etali droit d'enfant. Et baladi na biso nyonso ya podcast, vous allez na brancher pour na koyoka etali droit d'enfant et tu moni maman mbote maman mbote kombo nani Monique Balungisa. Ah oui, biso tozali micro ya biso podcast. Et maman tolingi kaka to découvrir moi mki na balandi na biso bazolanda biso balingi bayeba. Lo lenge nini donc mwana nde tozo mona na ba pays mususu libanda. Oromona mwana usati parents sali erreur moko boye. Asali mabe moko pa mwana. Tombeba moko be pa mwana. Mais mwana akokende ko funda ye na l'état. Okende commettre une justice mais lelo on a qui na biso na mboka na biso Congo ba droit wana existera te donc to découvrir vraiment moi mukie likambo etali droit d'enfant est-ce que moi n'a pas kozala na droit moko quelconque pas moboti to pe moboti ko kozala pe na droit moko et pas moi o eza obligé oui moi na akoyi kozala na droit wana moboti pas kozala na droit. Ah oui, bon, comme exemple, bah droit on kozala nini? Neti mwana il faut ato sa ba parents na e atanga kila si bien pour azala mutu lobi na kati ya société. Donc pour na ba parents faut bazala na droit ya kofutela bana na bango kila si kotangisa bango po bazala batu na kati ya société. Kosala besoin nyonso oyo mwana alingi so kosala makoki okoki kosala nyonso tout mais so ezali limité okosala kaka ndenge okokeli. Oui, ndenge kuti tozomona pe na mukanda ya Psaume chapitre 127 verset 3 et le bien biso j'aime mes enfants car ils sont ma bénédiction. Est-ce que biso vraiment to respectera parole du vin wana? Neti nga naza na orphelinat awa na moni to respectaka yango te. To respectaka yango te mpona nini tala ndenge bana batondi na balabala.
bana bato na balabala o bazobenga ba phaser ba parents ba msusu mona mama kufi papa bali mwasi msusu l'air wana nanu baboti te omona kaka azobatela bana wana bien azolinga bango makasi soki kaka boti mwana moko mibale oyo aye moko abimisi na libumu na ye okomona problème ebandi o nalalaki nalotaki bien te bana no baya kofinanga na kingo ekomi makambo sorcellerie bana oyo mwasi ayaka na bango bazalaka bandoki te mais oyo mobali soki aye kokuta bana mobali bana wana toujours bakomaka bandoki yango tozomona bana ebele na balabala mosusu nakoloba su boye mosusu moto ememaka makambo oyo eya mingi divorce ememaka makambo oyo mingi yango tokomi kotorture bana na biso papa na mama so baboyani papa bali mwasi mosusu omoni ka ndenge na pesi nini na liboso mama mpe akebala mobali mosusu oyoka kaka o te nalalaki na butu vraiment surtout mama soka akebota aza na zemi akela maternité aboti asali fausse couche oyoka kaka o ntango nalalaki na butu namonaki mwana ya kosimanga na libumu yango wana nasali fausse couche donc bala wana toujours bakomaka kaka bandoki. Ah oui, merci. Et tant que maman moko, moboti moko amemi zemi andimi ko supporter zemi pendant 9 mois. Et biso na soto yebi ba caprice a zemi ndenge ezalaka. Eza na ba condition mususu donc ba position même ya kolala. Mais on dimi ko supporter zemi na yo pendant 9 mois, douleur wana. Et après cela, OK ko bimisa mwana azali pamboli. Et en fin de compte, osutuka bo mwana komeli okuluna. Mwana simbeli o machete. Ezalaka cause ya nini oyo et memara babilo ba bon. Bamsusu ezali entourage bamsusu na ndako bazala bango bien mais entourage na ye pa mamsa zokende kosangana na baninga kokende mamsusu na bakwa moko bo batekaka babombe balotoko akomi kokende kuna akomi koyoka bamate ya nini ya batandenge wana omona pe mwana a changer mbala mingi tomona bana msusu neti awa na terrain na biso oyo omona mwana moko naza bien outi classe mais omoni na ko wana kuna akekutana na baninga msusu baza suku marque nini na ko oloba te omona bakomomela diamba na beta bango mingi awa est-ce que na ndako bayebi kazomela diamba bayebi te mamsu na ndako alati posa meme ntango malibanda akomi nkoi. Oui, maman, merci. Et vraiment, ils ont la baka ou le mon ami. Est-ce qu'il y a une différence dans mon abotami et pas ba coco, tout dans mon oyo abotami et pas ba parent. Différence niza. Pour n'anga la ebi ke ba coco, mingi ba bonde la ba coco na ba makasi. Ba coco mingi, après ça ba na ba mutu makasi. O pe ba ebi, après ça ba éducation penza azali. Azali na ba on. Mais ba coco mingi vraiment baboni ba na kolo baba baby ça pe bana po mamsu to mama na to mwana asali likam to mama na e agangeli kabo koko na ya zawana maka tika so te bongo pesa ye pa na ngai ko zoe lisusu te ko zoe su na mwana te ozoe wana siko mwana zo yoka ndinga wana ko beba mobimba yango wana. Oui, merci maman. Et siko tozo mona par rapport ya éducation à mwana. Est-ce que les ana ba sika oyo topé na ba endroit oyo ezala vraiment basé exemple na église tozomona école tozomona et puis na ndako. Est-ce que éducation à moi na vraiment pour la plus profonde et ko route na endroit ni na kati ya ndako na bino na ndako éducation e bandaka na ndako oui. Donc nde na utiko yoka wa mama lobi éducation et bandaka na ndako pesa pe na bato musu balobara soko uti na ndako ba éducation yo bien te okende na école et ce qui éducation wani raté mo mukie prise définition et souka ka en église mais mama lobi éducation de base et bana premièrement na ndako et problème ezate mama lokola pe oza mama oza moboti et nde tozomona bana na biso alelo génération alelo nde tokokoloba donc pour nanga na koloba eza pourri donc est-ce que eza penza na ba droit ou eza interdit mona ko kokota te. Oui,
à droit penza ezali neti mineur akoki kokende kota na hôtel te jamais so oke kuta mineur na hôtel donc faut bakanga hôtel wana po eza interdit ya kokota na hôtel neti mwana mineur akokota te. Oui, merci maman pour que moi na akola na éducation malam. Maman koki ko to pe mo buta ko fourni be fourni. Kolakisa e nzela nzambe nzela kilasi yango wana. Ah oui, merci maman. Et bon moi na o azotanga kilasi. Est-ce que c'est du normal to pe logique moko akoki ko mélanger yango na commerce? Talaka conjoncture neti soki neti ya mineur eza permité mais soki neti aza majeur akoki ko mélanger na ye mais mineur te. Oui, merci maman. Est-ce que entourage peut ko bebisa mutu? Oui, entourage ko bebisa mutu. Exemple na ndako na bino bozala na bino bien mais soki ozoke des places moko boye ou bien ozo fréquenter bato moko boye okekuta mamsusu biso kuna biso tozara boye maman ya biso kuta salaki biso boye papa na biso asalaki boye nga basomeli nga iPhone yo ataki kalakasa mokokolo eza nango te yo ntango oyoka bongo ntango okóma na ndako ochange caractère te. Ah oui, merci maman. Moi na oyo atteindre même pas 20 ans. Est-ce que c'est possible, comme on dit que mineur à cause de la peine à téléphone? Moi, à cause de la téléphone. Mineur à cause de la téléphone. Pour tant na ba réseaux sociaux, ba commander na ndingi ba msusu, au moins na msusu ba image moko ya bien te, ya ba bêtises, ya amour. Donc eza bien te pour moi la mineur à la téléphone. Ah oui, merci maman. Et kaka toza penza wana, moi atteindre même pas sous 20 ans. Est-ce que akoki komi lesa ye moko, to pe komi lati sa ye moko. Ezali base ya ba difficulté to eza volonté ya ba parents. Mais nanga na kolo basuki mwana aza komi lati sa ye moko azana mineur. Peut-être ba parents ba koza na difficulté. Yangona aza komilatisa ye moko mais na ngai mwana oyo azana mineur akoki ko se supporter ye moko te ba parents font bazwa soin na ye. Ah oui, merci maman. Et tant que vous avez vraiment mon boti et ça la rend douleur mon boy. Donc mon boti abimisi moi na ye. Alors mon boti wana alali pongi, alali vraiment et comme il a moment ba air tardif. Moi na ye abete la mon boti na ye porte. Aye a toqué porte na ba air mo be papa na maman si déjà balali. Et tant que vous avez parents. Donc moi na à jour na ba façon wana. Lokola na ngambu no pe maman nini oyo ko à jour. Na fongola ndako te aola libanda. Oui, au fongola ndako te ndeto mona pe bakuluna yo lobi o fongola ndako te ta on se bakuluna mo bande ko landa ye na sima bazo toke porte na ko fongola ndako pona bakuluna pona makama be komi belé na fongoli na ndako akoti le wana na osale lo te sima na ona ko benga ye na zo talisa na ote ya ye. Oui, merci maman. Est-ce que c'est possible vraiment topé logique des choses, hein? Moi na akoki kozwa conseil libanda topé na baboti mususu libanda akoki ko porter pe conseil moko boye. Non, pesa exemple na ngai moko. Neti ngai na yebisa bana na ngatande oko mukolo ndeni pona na ba jeune garçon ba jeune fille ba koko na ngai pe ba déjà ba mikolo na yebisa bango so za na problème ya ko yebisa ngai moko so yebisi ngai moko nga moko na yebi ndenge ni na koki kosola na yo po na libanda mamsu so neti okei ko pesa nini okei ko yebisa mutalibanda akopesa na yo conseil mais akebeta su lisolo pa mutu mususu mais ngai déjà soki so yebisi nga na pesa conseil na lobi na yo na koloba na mutu su te esili yango na loba na bango soki ne to na problème ya oyebisa ngai moko nga mo na résoudre.
Oui, maman. Est-ce que c'est logique que moi, attendre l'habitude des études supérieures, c'est obligé? Oui. Oui, par rapport à la raison. Moi, ce qui n'est pas coquille, bon, à quoi qu'il y a une musique, à quoi tant là, à qui n'est pas musique, à qui à sali gradué, à sali paie licence là, ce qui est moyen zali, mais ce qui n'est pas moyen zati. Oui, maman, ni où est ça la kaki? Moi na a outi nanda kuya ba parents. Abima libanda, a comme finga ne benjure. Azo finga benjure même na balabala. Même pas honte. Même pas honte. Est-ce que le coup tel que yoza maman, douleur ni le kozala na moi no azo finga benjure par rapport au que yoza maman. Ba yoka kuna c'est que le ko la kaka moi no azo finga c'est que maman ayebi to non maman aza irresponsable. Il y a d'autres mamans qui arrivent là bango aza na innocente mais le ko la mwana azo finga kaka benjure donc ba latisie manto wana azala ki na ngote. Donc ezala ka base à quoi? Ben né na lobaki liboso moi na kata ndako ko ozala na ye même na libanda komi nkoyi eza entourage mamso ba camarade baninga na ye o azo tambola na bango azo akomi ko copier makambu wana mususu omona ka oko krepesa rapport que moi no ninga fikani maman na ndima te mais so ke yebisa maman na bango tango ta témoin nga zala na makambu wana te mais asala kiango mingi na oloba entourage. Oui, merci maman. Normalement, moi, na kokota na relation amoureuse na âge nini? Pardon? Normalement, moi, na kokota na relation amoureuse na âge nini? Relation amoureuse, bon. Aza sous manger, t'as comme adulte, hein? Ah oui. Donc, c'est moi, aza adulte, t'as kokota na relation amoureuse, mais mineur, t'es. Est-ce que les appuis na bas style? Tu peux habiller maman cause interdit pour na moi par rapport à l'éducation? Oui. Net va habiller maman sous ce temps net you là tu bien. Là tu pantalon là tu pas bien. Même sous ça là ta même ça là tu eloko moko boye eza transparent. Nzoto ne nyo sezo monana na ko ligelo ko wana te. Net misu bazo benga milimo ndamu mona kaka alati Kaleson nyo seza libanda mabele nyo sezo monana donc moi na ko la tanding wana te wana peut-être interdit. Merci maman et c'est obligé moi na akindara ekodim to abanda ekodim na âge moko eza assez. Oui. Oui par rapport azokene na ekodim wana akene ko zo amatea pour mona pe et osala e bien. Na ekodim mateya mingi za pona bana ti bazote ya bana ndenga zo yoka pe mateya wana mamsusa lingo sa lokwa tenga mamona pe a changer a commis bien. Oui merci maman eloko ni ko baby sa mwana plus vite possible. Eloko ko baby sa mwana etindeni. Oui, ils ont rebellé. Oui, koko baby ça moi éducation moi ne baby vraiment. Parfois yo maman comme koloba na sala qui erreur moko donc c'est leur mot il ngoro sala mais moi na baby déjà mi bébéli déjà. Ah baby par rapport à reçoit mi bali to ndeni. Bon oui, to englobe tout. Même ko soit pas mi bal avant. Et baby saka. Sinon ozui mobali, tant que ozui mobali obino na sepela kaka nde balobaka elenge sepela bolengi na yo âge ya puberté tango ekomeli yo allez ozui pe mobali et ko arriver que tant que ozui mobali makambo ezanga to mo génération makambo ekome belebele et tomber ozui zemi lorsque ozui zemi maman batu pe o abotaki yo parfois maman pas na innocent mais que ko tomber dans cette parce que selon yo le tel que oza maman nini oyo e kozara pour que mwana akoma na ba vie wana ezalaka manque d'éducation to ezalaka nini. Msusu nanga na oloba eza nango manque d'éducation te bana msusu net pas azo fréquenter baninga oyo wana msusu baza mwa ba mikolo bazo beta ba masolo la bango ye pas zoyoka alingi ko mettre en pratique msusu pe na zolo ba eza ba télévision ba série bazo tala au moins na kuna bazo pesa baza ko s'embrancher moi na zo tala azo mona bi ye pe a olinga sa nini a découvrir mingi
ezobebisa bana surtout ba nini ba série ezobebisa bana makasi. Oui, merci maman. Et normalement, moi na koki ko quitter ndako ba parents na âge nini? Moi na moi c'est ton mobali. Oui, même moi si pe mobali. To bandi non na moi si. En tout cas moi si na pesi ba nini te. C'est que moi c'est un oral combattant, ce qui est favorable koki aller. Akeya bali na ye ou soit marambeze belé. Et sinon na mobali, vous avez na moi expérience mon bouquet? Moi na mobali. Na ko lo ba à partir de 25 ans, ba 30 ans à ko quitter na. Oui, ba raison nini et arrivaka mwana akoma phaseur, akoma mwana libanda. Ezalaka ba raison nini? Raison on appelle ça que na ransi des bandini. Bana msu entourage. Mais bana msusu eza divorce. Bana msusu eza mama kufi ou bien papa kufi bazangi pena muto ko za soin na bango te ko bokola bango te bien akeva na pa ndeko moko boy. Bana wana mingi bakoma ka bandoki. Omona ka ondoki. Mona ka msusu eloko moko ebungi. Mamsu mwana ba muta yibi yango mais ba mba tieka misu pa biso to bana nanga ta mazalaki makambo ezalaki te biloko ko mo bunga bona ndako ndenge nini mwana wana ka muta yibi yango wana soki mamsusu bo torturer mwana lobi aoyate ake akomine ko la to mona bala mingi na ba wenzi ala likola mesta mamsusu na liboso église ala liwana. Ah oui, merci maman. Est-ce que c'est logique? Moboti apesa mwana na ye frère ya Minerval akende ko futa ye moko na esika ye moko akende ko futa mapesi mwana. Est-ce que c'est logique? Eza logique te po bana mususu okasake ko futa mbongo mwana futile mbongo te alie na yango. Donc moboti yo moko fo okende ke ozolandela makambo ya mwana yo ofuti mbongo ya Minerval ebike na futi boy yo moko yebi soki nete ko na to na deuxième trimestre auquel susu oyebike na futi boy mais so opesi na mwana musu ko okuta na ba camarade na ye moko boy bona bas kesa la boom na bango ba lie na bango mbongo ngo soki yo zo pesa mwana to oyeba ndeni faut landela makambo neti ya classe yo moko. Ah oui, merci maman. Est-ce que c'est normal mwana azotanga akendaka kelasi na ba maquillage nelongi to pe komema ba maquillage na kati ya école te on est normalité par rapport ya nini yo ke kelasi oke kotanga est-ce que ko mema eloko maquillage pour ki no sala ba maquillage kuna pour séduire nani donc eza normalité. Puis merci maman. Nini o esalaka ke moboti akoma incapable liboso mwana? Moboti mingi neti na bana basi. Oma soki mwana du moi chéri moko boye azopese mbongo be o mama tala basomela nga iPhone. Mama tala ki nga na pesa nga bo ale na ba mama mususu po nga ite po nga ba ko meka te. Mama basomela nga iPhone. Mama tala ba pesa nga bo. Ozo mwana bazopesa mwana to mbongo ebele mwana ye na téléphone moko cher. Olo tu no su téléphone wana wapi pour kitoko l'axta nano. Donc ya wana bende comme côté wana ba nino ba parents ba comme faible so neti mwana bandi abandi to neti minera ye ake wenja so milibino so milibino pondo donc so milibino ka biloko ko lia ye nango oyebe tambongo pa ewuti te olie kasi o comme faible ba ozoyo ka ndenge donc okokolo bana mwana te. Oui, merci maman. Est-ce que ça peut arriver moboti apone la mwana métier? C'est possible. Ebika o nzembo jiba yembaki. Ya lingaki ko mamsu mwana lingane azala ne droit. Yo le bine ko sala droit te sala économie. Ake kuna zo kokana ye makamba ngote. Donc eza penza tende yo pone la mwana na yo nino métier hein? Oui, métier oui. Donc eza malamu te
na baboti o baponelaka bana métier tika ye asala choix oyo ya lingi soki alingi hôtesse d'accueil akende soki alingi mécanique akende soki alingi coupe couture akende ye moko akoyeba nini oyo akosala oyo eza ya malamu mpona ye. Donc merci mama mpona réponse wana question vraiment oyo vraiment intéressant susu makasi. Est-ce que c'est possible encore moboti asalela mwana na ye choix oyo ezali choix amoureuse te mpona eyaki na ntango akala bakoko na biso mesiko te mpo kala baza kobalana mingi na cope amsu yo oyebi te mesi bazwilaki yo mibali kuna baparent si bayokanaki mais mpona sikoyo oui existera pe existera pe omona vraiment moboti namona yango mpe mpa voisine na ngai omona mama azoloba na mwana na ye yo ndo oza bongo nalingeli yo na mibali ya pamba te nalingeli yo kana mibala mbongo donc yo soki mobala mbongo aza te koya te soki mobala mutuka aza te koya te azomilatisa pauvreté famille epa mwana donc azobenga mwana boutique na ye alobi mwana aza boutique na ye. Est-ce que c'est du normal là na baboti basalaka ba arte bongo souvent okoko tinda mwana na ona erreur ozoyeba te yo lobi na mwana aponela yo mobali oyo ezali ya bagu oyo eza ya yo oleke mwana sala bagu na ye to pe ba qualité na ye yo poneli mwana bagu na yo ozosalela mwana na yo choix aponela yo kaka na mibali ya mbongo alukela yo kaka ba mibalo baza plus riche alukela yo kaka mibalo yo mama komi déjà ko ponela na yo mwana. Est-ce que eza vraiment malamu na baboti basala mamba bongo eza pena malamu te mwana fo asala choix na ye moko mwana fo asala choix na ye moko mpo ye moko soki alingi mobali ne babandi na pasi omona kaka lobi nzambe apamboli bango susu soki atangaki na ye bien soki nzambe apamboli bango omona lobilobi mpe bakosoma mutuka basomi mpe ndako. Oui, même phénomène oyo tozomona batili biso gratuité selon yo tant que moboti. Est-ce que phénomène wana eza malamu to pe ezali mabe? Phénomène wana eza mabe te parce que omoni neti biso bana na biso babanaki kotanga awa nakanti ozomona na kati ya ndako oyo na nini wana na stade oyo ozomona tableau bana na biso babanaki kotanga liboso awa mais ntango gratuité ekomaki bana nyonso bakei na école Sainte-Thérèse eza mabe te. Ah oui, merci maman. Objectif nini aux parents azalaka nango epa ya mwana? Objectif aux parents azalaka nango mpona mwana azala mutu na kati ya société mwana atanga mpo azala mutu na kati ya société. Oui, tozongi lisusu mwa moke tolobi mpe bamama mpe trop toke na sino mpona bana nini oyo esalaka ke mwana azala vraiment convaincu que nazalaka vraiment na ba parents ezalaka baza quoi au moins nazobeta ntola lobi nga penza na bota mais pas ba parents ezalaka po parents au mona makoki topé par rapport aux parents azo respecter ba droit mwana dans ce qui mwana za na besoin sandales mama sommelier ce qui mwana za na besoin ketch mama sommelier ce qui mwana nyonso mwana za nango posa mama sommelier. Est-ce que eza vraiment malamu parents osala kaka nyonso mwana za nango besoin? Ceux qui mwana aza na mineur nana ko majeur te azape na kati ya ndako na yo il faut avoir responsabilité makambo nyonso eza mabe te. Est-ce que c'est logique mwana akende kofunda moboti na justice nde pe to mona na bamboka moso alibanda mwana akende kofunda moboti na justice soki asali mbemba morobo? Est-ce que pe na mboka na biso Congo c'est possible mwana sali to pe moboti asali mabe o mwana vraiment sentir non oh ça ne va pas fona ke kofunde kaka eza mabe te biso mona bana msusu mona soki asali mabe soki mneti moboti asali epena mabe eloko moko mabe makasi tomona mingi bakende na tribunal pour enfant soki oke na tribunal pour enfant okekuta baka ndenge na ndenge eza kuna eza mabe te. Ah, merci maman. Est-ce que c'est vraiment normal mwana amitangisa ye moko donc azofuni ba effort na ye moko kofuta ba frais na ye moko? Eza normal te aomitangisa ndenge nazosala wapi aosala te.
Oui, na bakisa pe moi commentaire mon cœur parce qu'ils appellent na ba parents et belé hein et arrive à rapper au mona atiki ni mwana lobi ah nga lokola nazana nga peza la makoki te nga lokola biso mbongo ezate na moni ah ndenge yo zala pe na moi chéri no moko boye yebisa ye pa futela yo minerval ata la condition na biso ya paso afutela biso minerval maman parent kuta komi kotinda mwana akende pa chéri ni mo bazala na ye pour afutele minerval donc asunga bango na ba difficulté ozo vivre oui et arrivera vraiment na ba parents ebele est-ce que phénomène wana eza malam to pe caractère wana est-ce que eza vraiment vrai moboti akoki ko se comporter na ba marque wana jamais moboti akoki ko se comporter na marque wana te mwana azo responsabilité ya ofuta kilesi ye moko donc ngala za contre na makambo wana. Oui, en tout cas, tu sais qu'il y a deux questions à Pamba et tu sais qu'il y a deux questions à Pamba maman to kati parce que tu sais qu'il y a ta comment kopeka ya suka to koki ko lo maman mukie et maman mot de la fin na oni okotikela na bande kolokola yo pe maman moboti oyo oza vraiment para motema pe o mema mwana na yo pendant 9 mois wana douleur ya kobota na ba botu ba négligeaka bana ni oyo kotika. Pour la baboti o ba négligeaka bana nazali koyebisa bino boye bana bango te mutu babengaki bino bobota bango bino moko boyoka na ki tata na mama boboti mwana bozwa soin ya bana na bino nazo pekisa susu likambo nazo telema nango makasi surtout divorce ebebisa bana bosala ba choix na bino bobala na ndenge na église ba liwa mute kabola biso bala mingi bazobeba pona divorce ya wana lobi bosala ba choix na bino libela malamu po bobokola bino bobokola bana bino malamu bazala ba botangisa bango bolakisa bango nzela nzambe po bazala batu na kati ya société donc eza lokola lobi na bino eza bango. Ah oui, merci vraiment Balandina biso ya podcast et binomo bouti ko yoka maman de auti ko beta c'était na likambo etali droit d'enfant maman papesi a vie na ye a réclamer za pe ba droit ya mwana a réclamer pesa ba droit o moboti pa ko sala et pas mwana donc droit eza réciproque ezala ka moboti te mwana pe azana droit ya ko respecter o eza ba norme et sengi ke mwana o oui Balandina biso ya podcast. J'espère que bouti koyoka ndenge maman auti ko déclarer ou ezali ba droit ya bana parents a déclaré lobby bana pe bazalaka na ba droit na bango moboti pe azana droit na o eza normalement moi na faut à respecter yango na logique des choses moi na pe na part na ye faut à respecter eza ba droit ya ba boti et moboti pe azana droit ko respecter o ezali ba droit ya mwana c'est réciproque ezalaka pona maman te to papa te ezalaka pe na mwana zo boko mais pas ba boti faut comprendre que moboti na ngaza na besoin le hotel pour que na aider bango pe et ba boti bozo négliger bana maman maman déclaré ayoki douleur ya kobota mwana même Psaume elobi na biso na mokanda Psaume 127 verset 3 elobi na biso j'aime mes enfants car ils sont ma bénédiction mwana za lipamboli monene mwana oto bana oto zo négliger lelo lobi kuna ba rozala ba président na biso on ne sait jamais bana oto zo négliger lelo lobi kuna mwana soki ya komi fazer yo mama obokola ki mwana yo pendant 9 mois o supporta ki ba caprice azemi wana et à fin de compte omona mwana na yo asimbeli yo machette omona mwana na yo akomeli yo kuluna omona mwana na yo kuna vie baby akomeli yo même fazer baboti yo bozo négliger bana bazali pamboli baza ba fruit o nzamba pesi biso donc bo continuer toujours ko protéger bango bo continuer toujours ko batela bango parce que bango ne baza li pamboli oyo nzambe apesi biso et to ko continuer kaka na domaine na biso ya droit d'enfant tozo tokutana après ba image puis tozo continuer toujours kaka na domaine na biso ya droit d'enfant o tozo luka vraiment ko découvrir kaka pourquoi et voilà to moni maman et to poussani vraiment pembeni ya maman mbote maman maman kombo nani
Ah oui, biso tozali micro ya biso podcast et lelo tokiti vraiment pour découvrir kaka likambo etali droit d'enfant. Et maman lokola penza oza moboti mais kako talisa biso et ba droit ni eza vraiment normalement oyo ezo senga moboti asala yango et pas ya mwana. Merci pour la parole. Biso baboti tant to botaka bana ezaka volonté ya Nzambe yem tapesa biso bana. Mais pour na droit na bango en tout cas ngana yebi so ozwi mwana il faut beaucoup la malamu otangisa ye malamu kolesa ye malamu kopesa ye pe o ezali posa na ye avant 18 ans. Ah oui merci. Est-ce que ça peut possible mwana pe a mérité droit moko boye ko ou te pas ya parent na ye? Bon mwana a mérité ka droit e ou te pas ya parent et ça dépend ndenge parents zo beaucoup la mwana. Éducation de base et ou tarnandako. Église peut pesa ndambo éducation, école peut pesa éducation. Yango to sangisa nyonso pona mwana za malamu akwa pe kokola malamu. Ah oui maman merci nini o epesa vraiment pasi na moboti yo andimi ko supporter zeminaye pendant 9 mois ya ba caprice ya ba conditions ebele et à fin de compte abimisi mwana na ye na mokili amona mwana na ye asimbi macheti lobi kuna yo ka mwana akomi kulu na kokende na ba parquet na ba souci tant nyonso et maman ezala ka cause ya nini? Bon merci. Baboti nanu oyo bazoka kobokola bana te pona ngai eza laisser aller. Mwana akoki kozala likolo ya moboti te. Moboti tanga zobokola mwana il faut ayeba kopesa instruction ayeba ko éduquer mwana ye malamu po ete lobi mwana azala malamu. Mais soki yo moboti ozotika laisser aller pa ya mwana ozopesa éducation te mwana soka oti classe a kozonga yo moboti oyebi te eloko nini azosala sima eloko nini asalaki akoya na ndako abimi sans permission nyonso neza ba conséquences ya wana to mona ke moboti il faut azala toujours strict ayeba mouvement nyonso au moins na sala avant 18 ans c'est un peu ça. Oui kaka vraiment kaka na domaine na biso wana et loko ezopesa passe na génération na biso vraiment tokolo bango eza ekomi pourri donc génération lelo makama malongo ezate et parfois tant mususu eza pe bino ba parents mutu bozala ra cause ya babiloko ba na biso bazo sala lelo par rapport au mona mwana ya même pas totalisé même pas 20 ans yewana na boîte yewana na bar yewana na hôtel pe comme l'alcool et tant que yo mama est-ce que avini no kokozala nango par rapport ya babiloko ana pa mwana? En tout cas pour ngai na koloba boye moboti nyonso o azana souci ya mwana na ye apesa ka ye kaka éducation malamu alakisa ye ka nzela o mwana koyi kolanda mwana soki abungi nzela nga na pesa ka faute na balabala te nga na zongisa toujours faute na parent et pas mwana zo lala et pas mwana zo bima kuna ne erreur ezali kuna nde faute ezali po mwana koyi kozwa libanda te amema na ndako tant que yo parent oza sévère et osimba te mama et osimba te. Oui merci maman abiyema ni ne koyi kozala interdit pas mwana par rapport à éducation. Bon pona bima biso ba parent pe toza na compte part pona elateli ya bana biso yo moboti tango yo koli malamu olati okoli malamu elateli malamu okotika pete mwana alata malamu abima na miso batu mabe abiba nyonso ezala ngo mabe te mais mwana ayeba ndenge nini akolatela yango esika nini akolatela yango po ba abima ya soirée ezali mwana kolata jipa mukuse eloko moko be obi robe sexy wana eza ba ima soirée mais mikolo génération to comment mona ba ima soirée et comment na moyi yango wana eza mabe. Ah oui merci maman c'est normal et tant que moi na o azobota mais pas ba parents et akoma na ba vie moko parfois ya ko lulaka ko donc ko sala o ezali donc normalité et ko kotindika ena nini. En tout cas ba vie wana e ko kotindika mwana kaka na mabe soki yo pe parent ozopesa mwana o ekoki te ozolakisa mwana teke lobi ekozala malamu mpona otanga po lobi okozwa wana nde eza mabe mpona biso ba parent mais mwana akoki kozala teke amoni libanda amemi na ndako amoni libanda amemi na ndako wana eza mabe mingi. Est-ce que mineur pas koki kozala na téléphone? Bon mineur akoki kozala na téléphone te mineur akoki kozala na téléphone te mais il y a des cas exceptionnels. Parents ko kozala kenda musala mama kenda musala botiki mineur na ndako ta musuna bon bokoki kotika téléphone moko portable eza fixe eza pona mwana akwa répondre na bappel.
C'est un peu ça. Moi n'a pas à koki kozwa toli libanda to pe conseil et pas ba maman musu to ba parents musu libanda tant que azana moboti na katanda. Oui, moi na kozwa conseil libanda biso nyonso ba parents musu pe ba pesa so ba conseil to nanda pe nzela esimba. Donc moi na o aza mwana aboka mina maboko papa na mama soki mama muninga be voisine be camarade azo pesa conseil ya malamu ya ngoto zwaka mais ya mabe ozwate otu na moboko tala mama songo ya binanga boyeboy mama na sala to bien eza boyeboy soki éducation eza malamu eza mabete. Merci. Est-ce que mon beau tu m'aurais pas que soit vraiment de tout le monde a azumbo à Minerval a pesi moana a kende ko futa oleye moko a kende directement na école mais repé sa moana a kende ko futa Minerval et ba cause nin eyaka na simana yango en tout cas wana eza mabe moboti ye moko il faut kende ko futa mbongo ya Minerval ya mwana po ayeba ndenge nini mwana vanda na école ndenge nini éducation mwana eza na école ndenge nini mwana tambula na école po moboti ayeba caractère ya mwana na école eza bongo. Oui, merci. Moi, on a côté na relation amoureuse na âge ni. Bon, quand on a biso, tu vas au côté de relation amoureuse à partir de 16 ans, 17 ans, aux oyo baké, aussi au l'équipe âge il y a 12 ans, 13 ans. Et ça normal. Mais ce que tout le monde a 12 ans, 13 ans, on côté de relation 10 ans couteau. Donc aux oyo baté ma campagne où tu vois. Est-ce que mon beau tu peux que c'est la moi na choix amoureuse? Wana na kala siko yosimba te mama po bana na biso bana ba TikTok bana makambo ebele ekomi ka makambo ebele choix ezala ngo mabeti mais so akuta na likambo mabe e okoma faute ya ba parents yango totika mwana asa choix na yimo. Mais sinon yoza maman parfois pas na part na yo lobby sinon yoza parents na part na yo lobby bongo mais il y a d'autres mamans mususu au monde a komi ko sela mwana choix ye azoyebisa mwana na ye alingele ba mibala ba jupe azoyebisa mwana na ye alingele ba mibali oyo ezo correspondre même pas na âge au mwana za nango mais sifika ka yazaka na besoin ya ben intérêt moko boye pour que mwana atteindre na babilo moko boye alors et puis ça va vraiment passer mais c'est là yo maman tant que yo répondre na question lobby moboti jamais que c'est la mwana choix mais d'autres maman pe ba c'est la kabana ba choix et malobani no kotikela na ba maman oyo ba c'est la kabana na bango ya basi to pe ya mibali ba choix en tout cas pour ngai ba papa ba maman choix e bongaka euta na yo moko mwana po eza motema ya mwana soki yo parent osali mwana choix conséquence nango ekoyaka na mutuna et puis vie bazalango précédé et puis libanda tolobango libanda eza katité okosala mona choix muto ambongo muto baji muto anini so comme na ndako ba sacrifier so comme na ndako aliaka ni aliaka makambo mabe ebele au moins te keza malamu te batuka la para basala bon batika. Merci maman nini ko sala ke mwana zala convaincu par rapport onde maman sombela ka sandal par rapport onde maman zo sombela e ketch par rapport onde maman zo sombela e body et par là mwana ko lo banonga za convaincu moboti nanga alinganga to asala nga nyonso donc mwana sino pona yo akozala convaincu na nini o para ko convaincre le ko la droit o eza obligé moboti ça le pas mwana en tout cas pour dans eza bolingo na affection moi parent azopesa moi ne bolingo moi na oba azopesa parent na bolingo na affection en tout cas rien ne manque et le moko ezanga raté. Alors bano yo bakena classe au moni mona ki classe na ba maquillage akena ba beauté est-ce que ba parents ezapena ba parents o ba autorisaka mona bimi na ba maquillage est-ce que ezapena ba parents bon mingi to mona bana basala ka bongo libanda ba parents mais bana o baza bana ya ndako te po ezai toza ba catégorie ya bana ebele bana o baboka mina ndako te bakoki kosala ngo et puis il y a des écoles que moi na soka sali bongo okota mais école mtu moi na pe soka sali bongo okota te c'est un peu ça. Ah oui, merci maman vraiment et maloba nini penza okotika comme mot de la fin na yo na ba maman to pe ba parents nyonso oyo bazo négliger bana. En tout cas pour nga merci moi de la fin ezaka biso ba parents to linga bana na biso to linga bana na biso biso moko to éduquer bango to lakisa bango nzela ni o bango bakoko kolanda ya malamu to ya mabe bible pe lobi bongo to lakisa bana nzela et puis bolingo yango ndezali nyonso pona biso merci. Ah oui merci maman au revoir d'accord. Ah oui, merci, nous sommes là, to poussani vraiment, to moni mama awa, hein, mama na bébé na ye awa. Lelo penza ezo yinda na ndengo sakarate et à collation ya bana maternelle et to poussani to moni mama to meka mukeko questionner mama
Mbote mama na ngai. Kombo nani? Janice. Ah oui, biso tozali micro ya biso podcast. Tozo lobela likambo etali droit d'enfant. Donc eza pe na bana o baza na ba droit na bango et pas ba parents et puis ba parents pe baza na ba droit na bango o ezo mériter pas ya bana. Donc c'est réciproque. Et to moni bébé na biso awa azana âge ni? Ana 5 ans. Oui, donc 5 ans awa, donc 5 ans maternelle. Oui. Oui, ah to moni ndeko et puis mais quand expliquer biso nan ah to zesika to endroit école ni Cassine Jules. Ah, école Cassine Jules, oui. Mais comme qui ko définir biso to moni pe moi awa to moni eza nini awa tant que maman. Ah oui papa. Il était scolaire. Interscolaire. Ah, République démocratique du Congo, ministère. Ah donc c'est que yondo za papa. Oui, Papa c'est moi, c'est papa. Ah oui. Ah, en tout cas, na sepeli pour ces écoles za kitoko, totam sarabana awa. Bon, on exprime la lingala. Pour nous sommes les Congolais, za langue nanga. Na sepeli pour ces écoles za kitoko, éducation bana za très bien. Soki ngai papa, na ndimi ko futa appartement 100 000 francs congolais. Troisième trimestre 300 000, c'est beaucoup. Mais pour moi, nini azala lobby azala bakulunda te, o bazotonga na babala, oboti mwana obwaki mwana. Lelo ane sili, kana moi 100 francs na zwaka lelo mwana nga 6 classe, naza ne sengo, pour 6 maternelle. En tout cas, nzamba zwa lokumu. Ne sengo na kute nango, ne kolo kasi oyo, eza bon, eza na éducation oyo. Bana, justement, au moni grand frère ne yeyo. Atanga awa. Asisa azo tali azo exprimer français azaka kitoko même à côté première primaire kitoko. Donc olena zelaka ke abana première ici makate. Alors esengo na ngai toyebi ke eza na 3 étapes, première maternelle, deuxième maternelle, puis troisième maternelle. Mais bébé la biso aza na 4e maternelle, 5e maternelle. à 5e maternelle ya kota directement 5e maternelle. À côté primaire maman. Ah oui, nini oyo tokoki kotloba par rapport ya mwana na biso. Oyo ezali tozo réclamer ba droit. Oyo esengi normalement faut mwana a mériter ba droit ba uta pa ba parents. Mais tomoni mwana na biso awa lelo eza jour na ye ya collation. Donc c'est que mwana na biso aza pe na droit moko bo oyo parents va accomplir yango na mokolo lelo. Oui, ba droit na ye ali. Neti lelo la journée na sala o nyoso esengeli posa na nyoso. À part ça de l'école, tous les droits à recevoir nous. Ils ont droit normal. Tant que moi, il faut soit nous. Donc, nous avons terme déterminé. Pour la moi, c'est la côte qui est pas battue. Pour la Ndimaki, on a droit à nous. Si on colle à l'objet, peut-être qu'on a un bon cabane. On raisonne pas c'est un Oui, merci. Après que si ça awa, notre moni va coller première maternelle à 5 ans. Après, à côté dans la classe ni. À côté de la première primaire. Ah oui, à côté de la première primaire. Oui. Et je vois qu'il y a beaucoup de l'angolo que papa parfois. Au dépense qui peut bambongo na yo. Non, l'enfant n'a pas qui peut na bagage mogo à niveau l'école te mais tant bandi ko kene mo école mo loko mo zokota na ko koma implice na ko ya nazo mona penza ke azo exprimer ba biloko moko na comprendre que moi bagage zokota. Donc c'est-à-dire ils ont obligé moi à aller à maternelle avant que a passer ma classe. Oui, normalement pour au moins ba moto ko zo to na première primaire. Mais l'école primaire wana yebi ko nenga za boy pesa atangata 1 na 10 ye wana telemi wana. Bébé la biso papa lobi otanga 1 na 10 comme ça au confirmer pe école oyo ba prendre yo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ah bravo, c'est bien là et c'est bien là. En tout cas vraiment c'est à féliciter. Oso mérité. Coup de chapeau bébé. Bonne fête à toi, bonne fête. Et nous sommes là, tous avons vraiment une ambiance. Et papa Penza a déclaré par réclamer les droits. Donc moi n'a pas à la droit na yé. Et parents ont dit qui coco sa moi na maternelle pour que abaki sa ezanga ki na kati ya mwana abaki sa sagesse et puis intelligence moko bo ezanga ki est pas mwana. Voilà to qui vraiment papa ndenge a outi ko déclarer à lobby vraiment azali na joie
mingi koleka et bongo wapi toko continuer kaka toza wana vraiment pour na ko clôturer ezalaki thème na biso droit d'enfant. Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso, tia kundi malikolo na nyoso. Pomo sika to uti nini teto moni na nyoso to sali me kundi me kuli. Forever grateful, I'm counting my blessing by way do I begin cause Et voilà, nous sommes là, toza kaka na domaine na biso ya droit d'enfant. Et to moni vraiment ndeko mobali to meka mukie ko questionner. Mbote ndeko? Mbote madame. Kombo nani? Kombo na mais c'est Kapela Mboko Triol. Ah oui, biso tozali micro ya biso podcast. Et le to kiti pona ko découvrir kalikamu etali droit d'enfant. Et ndeko to moni avec Teni. Et to ngi to découvrir le zali mokolo na bino 40e jour na bino ya exeta. Le zali 3e jour ya examen d'état, to sali maths, physique, biochimie. Dans le long des prises de finition. Le zali prise de thé, le za avant dernière pour le but au ça la langue. Ah donc le bossa la langue métier ni oyolandi. Bon, on a sali pédagogie. Ah oui, et nous avons droit d'enfant. Est-ce que mon beau dit pas un droit moi la quoi respecter tu peux moi na azon a droit moi quoi respecter tu peux qu'on réaliser pas mon beau. Ouais bon on balé bazan a droit. On m'a déjà loi ya constitution. On m'a dit tout OK na ngamba parents tous ana faut scolariser moi na a éduquer moi na. Donc ba activité ça va ébélé. Surtout que pas moi na. Pas moi na loi fondamentale ça respect na obéissance. On m'a dit sur son obéissance c'était parents en capacité à tant sauter. Pour bela bana bazali de la rue batang à rater parce qu'il y a des moyens zaté. Soit quand on va nous qui vit qui manque de respect. Bon c'est un peu ça. Oui, après que si lisawa aussi si diplôme na yo zui ozo ko excusez vraiment pour les sikawana ozo ko espérer nini pour l'avenir na ya lobby. Bon, précisément ngamoko nazo ko tracer déjà bonheur. Pas maté na souka habitude nanga nazo ko envier na continuer toujours na ba études vu que il y a encore l'université qui arrive et je suis prête à me battre pour y arriver là dans le but. Oui, merci. Remerciement ni ko kopesa na baboti oyo bandimi vraiment kotangisa yo bandimi bambongo na bango ekeyi biso nyonso toyebi ke 6e vraiment za la rapasi ezanga na ba condition morobo mobota koki va même pour defa pour que yo o réussir kaka même côté ka pour que yo o réussir aussi ma diplôme na yo okoki ko remercier pe baboti ba eleki na kotangisa yo classe. Bon, je me tiens. Je remercie mon papa d'abord Kapela Jean et ma mère Landou Kelani de m'avoir scolarisé, de m'avoir montré le chemin de l'école et le chemin de Dieu, parce que c'est les deux choses que la Bible recommande de donner à un enfant. Alors je remercie aussi les parents qui ont envoyé leurs enfants à se présenter aux examens d'État et je vous garantis qu'on ne va pas vous décevoir. Il y aura la réussite et la réussite sera toujours à notre portée. Parce que la Bible dit tout concourt de celui qui aime Dieu. On met Dieu en première position et tout sera OK. Ok, merci. Malobani na kokoti ke la bakondi na biso bazola ndo la musika. Na esika o simba machette, na esika o za la kuluna, olobi non, nga fona débattre pour na vie nanga, fona tanga na bunda. Malobani na kokoti ke la bakondi bazola ndo na musika. Bon, malobani là premièrement, monsieur le président Félix Tshisekedi Tshilombo, merci pour nous organiser l'examen d'état oyo. Malgré les difficultés, ben inspecteur va toujours gréver mon bobema. Examen est eu lieu et je remercie aussi M. Tony Mwaba par ma dans sa tête si IPST parce que ce qui est à l'obaki mot à dire examen ils a passé mais ça c'est n'a pas ça na M. le président Tshisekedi dit que l'entreprise kaka par ma tête et bela ba jeune lelo ba comment ce que musala exacté a comment toujours recourir na entreprise ngana sali boy moi na sala exacté alors tout le monde a ba gradué belé ba fonction ba cabine. On a un licencié en droit, un licencié en économie, un licencié en architecture. Il y a des architectes bien encadrés, mais qui font la cabine. Donc, ça, la cabine, il y a d'autres choses. Donc, il y a vraiment beaucoup à dire, il n'y a pas vraiment de temps. Mais, ce que j'ai à dire, que Monsieur le Président, vraiment, nous sommes là. J'espère que ce message sera passé. Et nous vous remercions vraiment de cet examen d'État qui a eu lieu et je vous garantis que nous sommes l'avenir de demain pour la RDC.
Ah oui, merci, au revoir. Donc c'est bon. Et tu pousses ali vraiment ton moni susundeko mobali et tu pousses ali mbote ndeko. Mbote. Kombonani. Novicia. Ah oui, biso tozali micro ya biso podcast et lelo to kiti pona ko beta lisolo na likambo etali droit d'enfant. Et ndeko ko laksa ko beta la somo lisolo mukie. Est-ce que moi n'a pas ko kozala na droit moko parent ko réaliser, to pe parent ko réaliser droit moko pas moi. Non, ezali. Exemple na bande pas parents. Papa bana droit ya ko éduquer bana bango ko foutela en minerval pour assurer une éducation à bango. Et pas bana bazana droit ya ko respecter ba parents na bango pour la norme na bango nyonso. Oui, métier ni oyolandi. Pédagogie. Les 50e jour na bino. 3e jour. Vous pouvez espérer qu'on va attendre à un niveau supérieur. Oui. Ouais. Ah, grâce à Dieu. Oui, malobani le quotidien de parents au bandimi penza kotangisa yo classe ne sika oyo ba futelio minerval et ba parents ba se sacrifier et nambonga passe vraiment ya ko defa même ya côté quand même kaka pour l'avenir na yo pour ba tangisa au classe aussi ba diplôme d'état na yo ko remercier puis ba parents na musika. Ouais. Na remercier ba parents na Valerina Lili ne ba salinga nyonso. Ba salinga oya mutu ya makasi. O ba parents ebele ba salate mais bon ba salinga ba futelinga minerval. Ko banda bomwa na ngati na ko mkolo. So a féliciter. Merci. Mot de fin na kotika na ba konzo bazolanda na musika. Ouais, mot de remerciement c'est que ba konzi batika ba diplômé ya Toroté. Ba pesa bango confiance. Enfin mboka na biso ke liboso. Ah oui, merci. Na balandi na biso nyonso ya biso podcast. Oyo bozala ki wana branche pour na kolanda émission oyo bolinga katope oyo et la cabine toujours makambo ya bien. Balobi chaîne podcast ezande chaîne ya référence. Chaîne et la cabine toujours ba meilleur et la cabine toujours ba image moko ya kitoko et bon continuer toujours ko commenter, bon continuer toujours ko like et puis bon continuer toujours ko s'abonner kaka na Yabiso podcast et voilà et to komi vraiment na suka ya édition na biso ya mokolo lelo et sika wapi toyoki bande ko na biso ba déclarer et maman na biso aleki na kotali sa biso selon envie na ye oyo thème na biso ezalaki droit d'enfant et sika wapi moboti akoki ko réaliser ba droit esengi normalement pas mwana et mwana pe akoki ko respecter ba droit eza normalement et pas moboti donc c'est réciproque mwana akoki ko sala yango et pas moboti et moboti pe akoki ko sala yango et pas ya mwana et lorsque tozo mona na ba pays ya libanda moboti soki asali mbeba moko mwana akokende ko mettre en justice et bongo wapi biso pe toza na ba droit na biso na kati na mboka o esengi biso ba boti to kokisa yango et pas ya bana na biso et bongo wapi to leka ki pe to moni bandeko na biso o ba wuti ko passer na exeta na bango o ba wuti ko passer na diplôme d'état na bango pe ba déclarer et sika wapi ba simba machette et sika wapi ba koma ba kuluna bandimi ko tanga classe bandimi ko honorer ba boti na bango lorsque bango pe basali droit o esengi mwana asala kayango et pas moboti et puis to ko mona pe bana na biso ya maternelle o ba passer na maternelle donc eza pe obligé moboti akende ko lekisa mwana na ye na étape oyo ya matériel pona ko bakisa sagesse moko to pe intelligence moko et pas ya mwana et voilà et to komi vraiment na suka et bongo wapi ezalaki mosali na bino na kombo ya Shada Diavita autre maudit moi sinzambe tozalaki wapi to bandaki vraiment na orphelinat amema et siku wapi to kutanaki na mama na biso et bongo na koleka te sans que na saluer ba boss nanga na musika boss Roni Live yayo yango wana Yannick Malundama yayo yango wana et Juking yayo yango wana et bongo wapi na ko bossa na te hein balobi la taille acceptable entre maudit original maman Chantal Mafera yayo yango wana et bongo Jules Mbala na Luanda mobali ya solo yayo yango wana Jonas Diego Kao
hein balobi parisien moro ya boboto, hein parisien moro social ya sola kitoko, hein je vous love ya dégâts et bon wapi na saluer papa na biso ye moko balobi prince mitoko mobali ya Chancelvi na saluer bino na musika groupe technique nyonso na saluer bino na musika bon ingénieur azalaki na sima caméra et na saluer pe na musika bolo yanga ça est 46